Tokoluka luka kakambongo bisenga sengela tango nyonso okanisinde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa ileka ya pamba milalela ezangitina okanisinde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa Mbwazali na makolo mine alandaka zela semoko kasi yo makolo mibale kaka olingi banzela zomi kolingalinga mibali nyonso kobebisa nzoto pamba okomi lokola fulafula matete yolo gaba masina lipopo pe mboka monene zone tuku mibale na mine okosukisa ndenge nini okosilisa mbula nini Bamba son alobi Kisi ya mikolo opesa na bana te overdose yaya na yoki na litoi pasi na ebisio noko masimu degri afingeli ye yo mosi mobimba biso tobimisa mbongo tobala yo kisita olikopesa biso mwana te si baobenganga bayo esipike babi bapekisi balembi etikala eka bambina bakota bakangani yo libala nini mwasa yaka aza lokola soso oyo azwi maki na ye fo biso tomona maki mpo nani biso tomona maki te abandi kofinga semeki afinga nga bikotika na bino eza ngo ndenga noko obiki bacomportement nini asala yango mpo na biso bana na ye tolo babana oyo aleko na ye asala yango mpo na biso ndenge okende kodérange oyebi biloko wana ezala na eza poto eza poto nayebisi yo akoki kosala buzoba wana te parce que buzoba na bakobengela ye mbila obiki te sabo oyebi nga naloba na bato toujours makambo bakobota eza makambanzana yo moto opesa na bato bana okende kokondane ndeni nazobota te sikoso ezali sikoyo bafinga biso biso tobalaki baofinga biso sikepa noko ya famille moko boye estce ye aza na droit wana aza na droit te oyebi libala makambo ya molai efayatika mikambo agere libala na ye ye na mwasi eza ndenge bayokana soki bazobota te soki mobali nazondima likambo wana agere likambo wana ata yo moko ezalaka te oyebi bino omweti bizokoma te oyebi ntina zoya wazoyeka masumu aza na raison ya koloba foti te aza na tort te kobota nga na yoki na mosika ndozoba kobota nzambe nde apesa ekasi aloba makambo ya bino ya moto mosusu te tala omoni mwasi na libala mwasi na mobali bazala bango na problème te kobota te kobota te bakoki kovanda na bango mais bafamille oyo mwasi abaleli ake libala bovanda nye te et surtout soki bowumeli bozobota te mbula boni bongo siko noko za bwana te mais azoyoka kokotela loko masumu te kokotela te parce que loko asali acte wana ezalaka te atika ya molai ya gérer libala na ye babota te eza couple na bango bazobundana nzambe nde apesaka bana ye akolongwa awa na kinshasa ke akomi na poto aza makambo nebele akosala atiki mpo akende komenase libala tala aza mwana mwasi lokola biso kande bomba lobi soki sikoyo ekomene biso towabana na ye asala sikoyo contraire biso mpe toke libala tozobota akondima mpe noko wana ya komenase biso ndenge na yabe noko masumu wenge bombo omoni oyo bozoloba quelque part boza na bino mpe na raison mais na famille oyo nde masumu azoloba aza na raison parce que pesake libala fo baloba bapesaki mbongo na bango libala afrique wana eza poto mwasi nyonso soki aya libala bato nyonso bazelaka zemi biso ozela yango biso ozela nango soki aboti malamu so aboti pete kasi yango soki bazoteya bino boyokaka bino bato matana bokotisa ata na libala te ozwi ozemi ata na jeunesse bota okobota te kaka bacontraceptif te nazoteya nga nazoteya wi nazoteya soki so ebimisi zemi ya liboso ya mibale ya misalaki naboyi te nalobi te ke alobimisa bazemi epebisaka mpe kobota pilule contraceptif ezalaka mpona koboya kobota ezalaka bongo tozokanga na yo kobota te
tant que ya bandaka ne kokanga me ndenge na ebeli Keba, sebe ke vala ekoko kango pe mabota libela. Yo yebi tendi bomela yango wana. 31 compromis omeli. 6 mois. Deuxième mois omeli. Troisième mois omeli déjà combien de compromis? Mais go kango pe mabota libela. Yo kasi ki ba pesa bino ngo ba taxe no ba inconvénient. Hein? Bon, taxe bino ka ba avantage nango ya ko empêcher zemie ya. Mais ba yipsa no ba inconvénient za nini? problème ezate biso tozo telemela kaka acto yo noko masali Sala bate. Asali mabete. Te maliki tikolo babo. Asali mabete. Omoni kuna ndi basone babi mbila linga kota. Timbila so et puis soki sebe ke vala manquer soka manquer siko respect ayo songela biso biso to kota na ba qui paye été et dans la base il y a faiblesse parce que il y a personne bota to kota siko na biso to bota nzamba pesa kaka mais bozo la rappel na yele na bo batandela bino bakokwa bo bozo bota bana lokwa mabata nga kutu na kota makambo ate parce que naza mwasi bosi bokoti yango kasi bozo loba te na bina kokota na kana ya noko masumu te na okota te parce que kwa naza mwasi na okota ya semeki ekokomela pe bovandi na noka likambo bozo pardon baji ya munene mama lekso yozo mona mukeza munene Même si on copine n'a qui tire la sac dans la caméra. Oh, pourquoi tu as ça ah, parce que le bail n'a ya rapide, tout kende. Nous on kende, n'a pas la tibotane et pesa. Mais à ce qui dit, oh, nyoso. Nyoso que faut dans l'empandi na. Oh, nyoso là. Moula imta sala ngaba jantas. Ce qu'on a TikTok dans la autant là, comment moula yo na te. On comprend hein? Voilà. Faut ça cool siko. OK. Mais TikTok na faut ça moi ja pour basipi balula, yo comprend. Ah, na poto za bongo. Que na bongo, tu peux faire que na ndeni. Mais voilà. Hey. Mais voilà. Hein? Biso toke na Champs-Élysées. Non les gars nous le fait. Na aider à ça TikTok. Si tala vraiment tant ozo kende tant ozo nga zelanga ba super repas ya Shekina. Et bon yo na so le nom soute. Olinga l'homme soute. Et pas Shekina na zelo ba super ango. Pour ça ba mai mo kitoko na ninga na tina ona kimi. Ah la fille. Est-ce que na so le l'homme soute. La fille te. Asala ka bien. Mère, on a poussé l'homme soute. Te ça va. Ça va. Nani roba. Ziranga no zoya na ite. Kamo abana basi. Ana gari mabe ko umela te. Parce que master na be alendi na mazo. Mushino. Yo bongo. Mais yo mutu bo wa le kanga tu na koma mona poto. Mo nani? Mo na siko. Na ndo. Ko umela te. Na ndo. Ana besoin de utenda ba nini te na kini lokwa mula ya sokini. On continue à maman là yo. Mais on a ça nini? Boa kisaye. Sina boa kisisi kutulingi mbongo ti. Toluka mbongo. Omoni ba mola ina wana ko. Nga no boya website so po na ina na kini. Na boya osilika pona ya poto tena sina e poto chukata kutosiliki na yo. Na ozonga te pona sina na poto. Ozonga na ngate. Mola iko shega mobile omoni wana. Ba petit nyo sa quartier les kaba. MZ Bastois, Grigny Centre. Allô, maman. Allô, Eva. Naso yo kalo maman. Vous allez bien? Ah, nga bien te. Na uye bate. Yango masumu oyo noko masumu aka noki. O makamne na uko kango lisuti mama. Nga banana ya na poto. Achata lokolo na ina ndaku na ngai. Me akelo bakenga na bota ate. Ya iwe ngonde lelo nga na bota ate. Ah na o bazano ko bandoki moko baba noko masumu na ebite. Ayata kutala ngapi. Me lelo so banga na bota ate. Ye lelo nda ko ibanga na bota ate. Kai mwana zo yana na sasa kuna. Abu sai mosi
moni makambo nyonso baoloba na yo yofukamelaka nzambe yo moto okende koluka molai te molai ayaki awa aluli yo aye na ndako bana biso kolanda te wana babokiloni ata masumu alobelo mabe estce yo orépondaki mabe wana famille ya mobali na koloba eloko te lakise éducation ngai na papa na otopesa éducation baza kaka babokilo basi mosusu bavanda na mabala 10 ans 15 ans mpe nzambe aye kosala vanda korépondre bango mabe te koloba eloko te bango moko bakomonaka bakolemba yo pesa nyonso kaka na nzambe opesi bana eza nzambe bakoyoka soni na nyonso bazolobela yo koloba nini te mama na osambela ti wapi te ok ata bafingi ngesa yo te ekangami na nzoto nanga te eloko te okipe te merci totine daimona oyanga mokonzi yalataka nini chimewestone. Oui, viens à divorce. Au bout que singa wendeni. Ah. Ana on azo comprendre pourquoi bino kayu penza izo zwa bino tama kasi. Nazala nga vie. Ka ningo tikanga na sanzete. Ah. Viens molai. Na lobi omuntu place muso mola ya kozala. Yofuzala wana. Ndeka na lobi place muso ya kozala. Omoni fukanga ba photo ba Oh, wana mboka nangia cop na ngati vie. Yo binga masolona na beta ngo dada. Na miniti okutu ko na ebiso vie molai na miniti azana petit mo be mikolo bazo réunir na awawa. Naza kuna ba photo na ba vidéo na bango na zwa bango vie. Voilà. Quand il y a des photos, filmées, nous avons la trace. Donc là, c'est ça l'ambiance. Parce que moi, si nous comprenons que nous avons l'ambiance, de you, nous faut qu'on ait des photos. Place nous sommes aux arts. Place nous sommes là. Nous avons la contrat. Oh, ngana zulandela e makasi. Na landela ki makasi. Folie penza zo sala ana kishasa mwaite. Ngana otindelo ba vidéo na ba photo. Mais visa problème tendi ngolobi mais il faut ngwama au petit no ngasko intérêt na ngana kati zanini parce que masolo aboye bongaka ozo motiver ngai na mwa mbongo ngana lingaka mbongo lo chocho ngana vivra na mbongo lero ozo pesa nga mbongo ngana ndo fongulo ba matière Yo mobilier ba petit. Le binga na autour de $200. $200. Pour ba petit bazala ozaki. Ba petit bazala ozaki na autour de $200 lobi. Exactement. Voilà, la personne photo. Comment ils ont ma Photoshop, ma photo et nous zoomer là dans le salle là tout. Tant on filmer, on filmer la musique, filmer la zoom. Voilà. Pour comprendre. Vie oh kana ebiso oh j'ai zaka bon j'ai tambola bon li soli tambola na mbongo kopela kwa kopa trogit. Non, tu ne l'as pas vidéo aussi. Quand tu fais un transfert, mais na minute tu connais comme notre agence, tu ne l'as pas na téléphone. Nga na ozwa nga ngomba moko. Et puis bon voilà. Sur Koyo, faut y avoir un téléphone. Voilà. Vous y bien téléphone. Tant vous y bien téléphone, nga mona okode yo. Il faut que ce petit mot chéri à qui na voix tous. Tout ça là tout ça système qui est tout bien là contrôle. Vous comprenez? Il faut un téléphone là. Il y a un téléphone là, il y a un téléphone là.
Ils ont dit au tac. Tant yo yibi, moi 30 secondes, on attend, c'est moi qui dis bah, allez. Tout ça l'appelle maman. Comprends? Venez les quoi de 8, puis petit, toujours. Voilà. Ok, vieux. Non, bomba au carré. Yo za kimia petit. Viens na ngai lala pongi yo petit na yo. Merci, vieux. Mboke lengi. Les premiers citoyens de la ville. Chatinigo Vilae. Mbaka, Kini propre. Mbaka, propre. Mbaka, propre. Stéphane Papi Baki, culture au pluriel. Kiteni Pokolata, Bosombiango Wapi. Eolo. Kiteni Pokolata, Bosombiango Wapi. Italie. Bob Ambongo, la presse sous contrôle. Kitendi Pokolata, Bosombiango Wapi. Eolo. Kitendi Pokolata, Bosombiango Wapi. Na Japon. Kitendi Pokolata, Bosombiango Wapi. Kitendi Pokolata, Batongiango Wapi. Na Japon. MZ Bastois, Grigny Centre. Inikin Ista Inanangae. Boko Mela Biso si la bisa formé. Eolo. Petit diable avec ta forme d'Iana. Lisa Pia. Junior et Gadia. Moi supermarché, moi Nini. Comment on m'a moqué? Ah. Comment on m'a moqué? Non, t'es. Ça la laisse, t'as dit, bon, ça la tenue, comment tu me comprends? Eh, ça la boye, moi, je ça boye. Non. Moi, je suis une espèce quoi, j'ai un toi été, une espèce angélique. Vous êtes ce qu'on m'a amené sur une angélique. Et c'est là, moi c'est bon. Au vu que aux Laxanga va place c'est belé coutuna non na comment. Mais dit que moi non vraiment ce qu'on moyo et c'est là ce que moi tento et c'est là dit moi. Non, bon mon. OK bon. La presse sous contrôle. Kitendi Pokolata, Bosombiango Wapi. Eolo. Kitendi Pokolata, Bosombiango Wapi. Na Japon. Kitendi Pokolata, Bosombiango Wapi. Kitendi Pokolata, Batongiango Wapi. Na Japon. MZ Bastois, Grigny Centre. Petit Nana, Denis, c'est bon? Petit Momiango, vous en avez un? Ok, Bobo c'est encore wana parce que l'action sociale est magasi quoi. Vous comprenez hein? Vous avez petit momia zané calme, PC déjà moi loko nega ndé to sola ki. Nathan. Ok, kitoko. Gabon, moi les baralata kanini, mais Weston y a Denis les plus Merde de mère. Et donc, on a optimisé. La minute où il y a un qui a tout ce qu'il a. Adam Tabisengo, comprenez? Adam Tabisengo. Tu comprends que Ah moi mon nini. Tete maman mon pépon nini, tu comprends? Mon vie, la minute où yo zo bukana. Comprendre? Faut tambola kana, faut bouger kana yo. Mon minute où yo kuna osala ambiance. Le but que tu as bengi pour nous tourner ma facture à parler, sur la check en one pour nous obligé place ça qui m'a kelele ngam vie. Yo qui ngi makama business ba conteneur ka kuna ka ambiance. Oh non petit et biga kuna ba stress ya ba nini. Tu connais mon miat.
obi ke azo bateka tike momia vraiment na yamba so awebi ka yamba nga suna fonte so na bengi ayamba nga suna fonte ma trop et puis il faut bien arrêter mais ayamba nga na fonte non benga na suko benga no mais ayamba na yete benga osolo banoka pamba baba na banda déjà go benga déjà banda tout na so benga yawa so yamba te benga na benga fo benga vier moko hein na benga siko kutika atante na nusuri bia wo yamba yamba ite moi bate soki nini yango ezoleka kuna soka bamusala ndenge akende koteka babiloko wana yango nte ezosala ebongo fo benga vier to benga ya moko po ezalaka bien allo wana eza na nango ayambi phone nakosona mulai hein nasali yo za nani oyebi mutu ozosolola na ye oyebi so aza nani nga na mosa mulai ozala mulai donc yo za calme za nini za calme nini ozo mwasi mususu pesa ngana telefone wana nani yo zo bateke ye mwasi mulai yo comment ozo telefone wana hein akatenga telefone ko baza mosa mulai baza na ye kutu ye mutu ayambelake fone ye mutu aokipe makambo na ye ye mutu utazo mulai pone asalinga boye kumulai pone azosanga boye mulai nevia beti fo ngani azosala makasi mpona tindaka biso mamo do mulai azosanga boye za calme via beti mabe kulinga mwasi mosuta mwasi azofinganga lokwa ngana nzambe na bafinganga boye te kolo za calme ser hein via salifu via beta fo defo sina bafinganga boye te mobalo mwa moso afinginga lokwa nzambe na ngai via beti mabe kuma kosala boye kuma kovuma kotika telefone pa mwa kitoko ndeni na kwake efinga ngai ça va aller. Oh, mon photo de sa mère. Mon mambo mengo. Nessa mambo mengo kone via zo sala ba bien skuna. Mère animela ngate. Mon sikoyo. Mon ba preuve que via kinane business, kinane ne ko sa ne ki chel na ikuna. Ko komika ki sisa to ka sapa ya. Mon demo ki chasa. Abi ko babali. Hein? Ya mula ya bominga mama. Ya mula ya bominga. Ah, calme-toi. Hein? Kulele boneni ko. Abongi ona nini ngakutwa nina gomuso mona tena ngati na bima na ngai. Nzambe. Nzambe na ngai. Vanda na benga. Ya bominga. Allô? Oui, c'est Nilosa. Olobini pona jipu wana te. Donc nasala moi retard pour tout c'est Nilosa. Océan oui. Ah, yo sande ko na ye. Passez na pardon. Oui, Océan. C'est Nilosa. Oui. Ah, nazana problème awa leki ayelinga solela. Donc oui, nazana leki aye awa na kolela na tuni ekututi. Bon na linga te soki nazana rendez-vous na mutu. Na leki c'est heure. Donc na monika to reporter pour demain. To sali bon hotel papa merci. Ya mula ya bominga ye. Mula ya bominga ye. Mula ya bominga. Ye mula. Ya. Fumuna nanu bafinga ngana ngoite. Na mula yi? Na bafinga ngoite sabana ngai. Mula ya fingo pona nini? Na ya zui mosina kisasa ye. Na zo benga mula yi fumuna ningi bazo finga ngai ya nanu na banda na bota mana bafinga ngoite. Nani afingi yo? Mose mula yi ya. Mabonenga. Sio yo sana mnoko te po finga. Ozo ya kolela, c'est ça non? Yana zaki na pema. Na bandaki koloba no bandaka la leki na ngai. Hein? Na bandaki koloba fungola misu.
Pas de faux. Moi, c'est qu'il tombe vraiment. Kaka nako souffrir boye mobala kazwile mbanda na Kinshasa ezalaka ngakutu komanda kutu te ndenge bafingi ngai yaya na bafinga nga bongo te banda na botama mwana moso na zo bali no moko mutu apesi nzela afinga yo mais oui na foni pe wa wabeya na obenga mula iboyo o yobi ke mula imbalo ayamba ne sufonte so na bengi mula ya ma sufonte des fois vous avez vu ça habité yo fo benga so yamba po yipa benga ki hier ayamba ki na benga boy mwana mwasi mutawa yamba abandu finga ngai ngana zo yebiso mobali no soka kai toujours azo umela makama soko do sala kuna peso simba kate o mwana ngo normal mais muni ngasi na lobi makama simba ate bali akaika kambongo makama banda kesila akakate ngasi na lobi Gisèle Tama kakawa sali conteneur même pas 2 mois yo autre une terrain colonna Gisèle Tama kozo ebati oui na yebi ngana conteneur ne pe na tiaka biloko na tiaka ba kwa ndisi biso ba disi ko no comme conteneur umela na ngote mais yaye so ekeka eumela kaka ata mo mère ata kutu ko bango vous fongola mi na lemba mo ya komba to ya kameleyon ngana impotu ba kaka na yebi na timba na mwana ko sala 2 semaines okene kuna 2 mois 3 mois yo po fandi kaka pona nini amemaki yo na poto boni bonko na kina confiance mbali na ngapo lobela na ngate confiance bomaka confiance onde na moni ya lelo ona yoki na matoyo ya ngai nzambe kampe tika na kolela konsena tika na kolela tika na sela nano tika na zaki mezana kanza et voilà ya Abia. Hein? Vandani. Yo fanda. Yo ka mère. Yo fanda. Mais ça fait 30 ans na pota yi makambu tout ba circuit tout. Jamais, au moins, a coquille jamais commander la biso. Et voilà. Et voilà. On a cause. Zala calme. Mon biloko wana to wana, zablo opamba. Essentiel eso komimiki. Oh makamunde za awa makambo so nyati mabele sikano na yebe otala so nyati mabele na yebe loko ba to ko fina ba mai yo direct na yebe coach esprit ikolela ozolela iko baluka mukulu mususu ya kondele coach esprit tika bloko wana ti o mo so zolela boye zo fulaye ko fula sauter voilà concentre-toi na makambo Makamba yebisaka na TikTok oyo nazo comprendre te makambo oyo c'est bizarre c'est quoi problème les amis des fausses na bi problème les amis oyebi ngate oh non mon les amis Robert problème les amis nazo tuno yebi na tuni problème les amis oyebi ngana c'est quoi ton problème oyebi yenani mais na problème les amis nina o alors nina ngolo bani c'est meki na bi c'est problème les amis meki c'est meki ni oh ngolo bela des fausses kanga oyebi ko koloba kutate lo mote kuninga tata na bingiso awamba kolobela kote mama yo sele ntso ko yo free lobela ngana oningolo bani eza poto fumula mnokoko fumula bena fungolelo muno kufula ba te keba tika ya vana kuna tele mama mso zo mama mtu mo lokwa batu mo bazana libabe mo boy eza poto eza poto c'est meki c'est meka nini Robert onde konazo sala kuno zo mona ngote ni kane semeki
kolinga kutu te ko po ebindako eza yanga kolinga kutu te na benga na ombango na ebiso deja kangaka munoko na onde ozoyoka ndenge pa moni kanga munoko mbote na biso ezali ngawa bino artiste comédien Jean Molayi na fandaka na France. Scène Wave ezali masolo ya sika ekobongola makambo. Ngai na libota na ngai totindaka mbongo régulièrement na RDC mboka na biso. Avec Scène Wave nakoki kotindela bandeko na ngai mbongo kobanda na montant ya 1 euro et yango eza ko permettre biso awa na poto totindela ka bandeko mbongo ya mike na baposa na bango ya mike. Kitoko nakoki kosala yango ngai moko na ndako na ngai na telefone na ngai et puis nakobakisa eloko te na mbongo na kotinda. Na yango bo télécharger application ya Scène Wave et puis bo mona lolenge batinda ka mbongo na pete nyonso sans kobakisa mbongo likolo na yango. Salut bandeko, bo télécharger Sendwave pour na ba transfert na bino ya mbongo. Bosala code promo ya Groupe Salongo. Biso Groupe Salongo toko gagner 10 euros. Ezali soutien na bino pour na biso Groupe Salongo. Merci.